précisément awa toza pembe na Maya Changa. Face à Beka pembe na commune ya Masina. Beka ko expliquer biso accident o to moni awa to kutina ba corps awa. Ezaki no vers R nino action salami. 17h na Ndambu. Tonika na ngam toika frère Makase Leli. Chauffeur à 190 ba wela nzela na 207. Tant ba weli nzela aga tout temps na bordi. So volet qui met na maboko to moyen to bezate to monika yemba mona ngambu. Ananga bordi tina ngambu yo. Azai na tato bimise to monie sur la kwiti. Pe toyeke sur la kwiti. Tito bimisi e azota shot moko te. Alu kaka la police va va bimi a bloquer mutu kanyo so vi aya ubimate sans la police. N'habite à part des corps to moni wana ba comme susu ezate. Ezana jeune fille mobo ya muke to memi hôpital to ke ti ba comme en hôpital kuna akati moto. Ya meka ko expliquer biso yo za kitango accident zo salama. To za accident zo salama. Ezali ba vers 17h50 to fania to moni chauffeur azowela nzela na 207 azowela nzela ayeboye atutani na bodi azongi atutani na bodi azongi atutani ya 3 fois ayepo tuka 207 kimi yona obo mabatu misatu combien de personnes abomi 3 personnes ya n'habite mutuka munene ezali de passage be telemagi te mutuka munene zalaki nango wana siko mutuka oyo moni Mercedes oyo frein esilier soki kuna beti na bordure kobeta beti bordure siko aye ba jeune fille na ba uta so koteka ba vandi na se ba konte mbongo na bango so tango ba ko oto moni bazala kata mutuka te bazana mutuka te ba vandaki tango ba vandaki siko ba konte siko mutuka na nde ye esiko kozwa bango bazaki misatu bazaki plutôt 4 on comprend jeune garçon moko akoyaki na terrasse a rouler ye mutabiki a 1500 mi balé oyo nde bango nde mutuka ezwi bango sota momeme basuki wana na bébé moko azwaki choc ya kufi na hôpital des erreurs nde ya mutuka o Mercedes eza yango bango te Mercedes on est outé na web et utaki boye à partir à Fresili les personnel ou bien aux autres transport taxi chauffeur wana betani a l'air à koima ya ba bureau de bazio ba kene boy so pe ba kimne to ebité na lobi boy mut bato ba kufi o Mercedes oyo e utaki boy ezokita après ba mama na ba kufi mibale banga voyager te ndeko mama na nga voyager aye siko tikila ndeko na mobali mbongo de façon soki ya caribio soki ya marchandise aketika ami mablo na mboka de plus bavandi wana bazela bandeko na bango baya en plus mutuka ne yagite oya Mercedes munene oya carrosserie wana e oya na sima bavandi ba konti mo pa pesa ndeko na mobali pour voyager mala moko pe Mercedes e utibo izo na lira makasi na chauffeur ka yemo na kati tanga zoya soki frein site ebete mbaza atuti bordure kuna tanga tuti bordure azoya alingo tuta DCC chauffeur a DCC a freiner Mercedes ango leki tanga iso tuti su bordure na place oyo tanga alongo awa mama etikoto tuti ba mama na bavanda mi bale wana bazaki 5 personnes mi bale baso to landeli bien ba on est baza famille moko te ba famille moko te mama moko ateka masangu awa na liberté mama mususu wana mama mususu ba famille moko te ba famille moko te na lobi ke ba chauffeur oyo bakotambusa mituka il faut bacontrôla kape mituka na bango avant babima nango soki frein esilier eyali faute ya contrôle technique ya malamu ezalaki te et puis chauffeur agi na maîtrise te alongwe na bande ya séparateur alongwe kuna ti aye kobima na trottoir oyo bato baza kotambola aye kotuta bato na libanda or si azalaki na maîtrise alinga ko suivre kaka nzela ekende tout droit alors chauffeur a na faute il paraît pe alaki na quit amelaki masanga ba mama ngana oyo ya bomi bazalaki nde na libanda bazalaki vraiment na libanda